Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino sito ba bolinga maman il y a neto. Na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vie mpi moko waziba. Est-ce que vous allez bien? Boni bino ba ndeko nanga, est-ce que boza malamu? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali et vous de votre côté c'est comment? Na lobaka toujours ke kola la kolamuka ezaka habitude d'été. Ce qui nzamba sali biso grâce à pesi biso pe ma yabo moi. Te ba toujours na kopesa nzambe merci po oyo balalaki balamuki te na volonté na bango te. Nzambe na sepelaki azomeli mona bango bakende. Tango pe toza ko solo la boy. Yo zo tala ngaso za en bonne santé. Comme ça nzambe pesa nzambe merci parce que ne tozo solo la boy. Ya na bato peli bazana ba hôpitaux, bazo bela bazana ba maladie ndenge na ndenge. Omona posa koleza te. Mususu amoni na posa mokili sili. Azo banzambe zota molimo na ngana kende lelo bi musika. Mais nyonso to nzamba salaka na volonté na ye. Nyonso to nzamba salaka soka sepeli ko sala mutapikisaka ye azalaka te surtout ceux qui nzamba sa décision ya ko salika mona kati ya vie ya mwana na ye mutapikisaka ye azalaka te. On a ba toujours ke kolala kolamuka ezalaka habitude de te ceux qui nzamba la muso na makasi opesi merci. Ceux qui paient olamuki na makasi te nzoto pe za malamu te. Même ata oza na hôpital, même oza na souci, oza ba problème ndenge na ndenge. Mais tant que oza na pe makaka oya bomoka le souffle de vie kana na benye opesi ka nzambe merci. Po liwa mutalinga yango azalaka te, liwa mutasepelaka nango azalaka te, mutalinga kokufa azalaka te. Même Jésus Christ mwana nzambe ye moko aboyaka kokende amonaki ke tango ezalaka nanu ya kokoka te mpo na ye kende mosala kosala na se ya moi ezalaki ebele mais ntango nzambe adesidaki azonga yesu masiya azongaki. Merci mingi na bino surtout obolanda mamele ya nitu oyo bosepelaka na mate ya mamele ya nitu. Merci mingi na bino nyonso surtout oyo boza abonné na Elia Nitu TV. Ndeko so ezamba na liboso na kosenga no osabonné na Elia Nitu TV. Soko osisi kosabonné ou activer cloche de notification pour que ozaka notifier à chaque fois que émission ya sika ekokota na kati ya chaîne na biso ya Elia Nitu TV. Awa tozaka na concept tolobelaka mingi makambo etali famille du vrai, du quotidien, du vécu, si vous voulez, sur le mariage. Moi, chaîne qui préparons-nous pour le mariage. Donc, sur par rapport à makambo bandeko ba yebsinga yo bazo singa ngapona to solo la yona ko so na bino. Likambo na so na bino lelo eza likambo o etali likambo ya kosangisa bana, rassembler les enfants, kosangisa bana. Est-ce que likambo kosangisa bana ezalaka devoir ya mwasi o yazana kati ya ndako ya libala? Est-ce que likambo kosangisa bana ezalaka devoir ya mobali oyo aboti bana na ye? Po lelo tokomi komona mingi ezosala makake soki mwasi moko azana kati ya ndako ya libala eki mobali wana azaki na mwasi bazaki na liboso to basi azaki na bango liboso babotaki bana bakabwani ayiko refaire vie na ye na mwasi mosusu soki bana na bazana attente malamu te na papa na bango. On rejette toujours la faute sur la femme qui est à la maison. Maman wana aza mabe, maman wana aza mwasi mabe, maman wana aza malamu te. Pourquoi zo 5 sabana mobile na été? Il faut 5 sabana. Aro 5 sabana te pourquoi maman wana aza mabe? Bato bazaka libanda mingi mingi balo bakanengo no mona pe mobile na kwa na esika azali avandi na epe kimia comme si rien n'était. Avandi na ye omona bana baza de gauche à droite bana zote bana mususu bazaka na Saint-Denis omona bana mususu bazala na Villeneuve-la-Garenne omona bana mususu bazaka na Comble-la-Ville bana mususu bazaka na Francoville o ezana ba papa o baboti ya yana mibale o baboti ya de gauche à droite vraiment baboti bana kili bana ebele okomona mobali mo bande kobota après un moko ayiko se ressaisir un moko albi ah sikoyo na tia sérieux na vie na ngala comme na 40 ans na 40 ans bo malamu na za na ndako na mwasi na bana na kati ya ndako. Alors bana oya kozala sa boti est-ce que ça devoir ya mwasi oza na ndako asangisa bango ou bien eza devoir ya mobali? Ngai maman Elia Nitu votre deuxième maman la reine mère appelez-moi qui me tient kaka liko na ngo bakisa béton. Makanisi nanga ezali boye oya kolinga kozala d'accord nanga akozala d'accord oya kozala pe d'accord nanga te eza opinion na ye mutu na mutu aza na opinion na ye mutu na mutu aza na ndenge ya réflexion na ye eza nango normal toza pe na démocratie mutu nyonso akoki koloba oyo alingi mutu nyonso akoki kokanisa oyo akanisi na kozala molai te mpo nazobima. Makanisi na ngai ezali boye par rapport ya tobengi yango mundele abengi yango famille récomposée. Famille récomposée. C'est vrai que à na poto mwasi moko te alingaka mwana na yeke ndeko boko na ndako ya mwasi mosusu. Par exemple, mobali avandaka na Argenteuil na mwasi na ye na kati ya ndako. Exemple, siko mobali abota bana mo bazaka na Saint-Denis. Mama wana Saint-Denis tika bana bakende kovanda papa na bango na Argenteuil na poto a ezala te. Okomona mobali avanda na Villeneuve-la-Garenne. Mwasi bana moko boye bavandaka na Comble-la-Ville.
mama na bango ndima bakende boko mepa ya papa na bango kobokola bana ya mwasi mususu eza mingi makambo eleka na Afrique mais na Europe makambo eleka na te parce que en Europe to benga kango mboka ya basi na bana awa mwasi nyonso alingaka bokola bana na ye moko na poto mwasi nyonso abokola bana na ye na poto mwasi kenda koboka mepa ya mwana kenda kobuka mapai ya mwasi mususu to mbanda ya mama azalate na yango soki nga na likanisa kopesa likanisa nange ezali boye ba papa kosangisa bana pona nga eza responsabilité na bino ba papa parce que tango papa kenda pe kobota mwasi atikala na kati ya ndako ayebaka te ayebika ki mobali ake musala mobali ake musala na tango kenda ki musala ake kuma ba ziki ta mwana bimi kuna file ningani maki ebotami pousse moko abimi mobali atambola kikote moboye aboti mwana siko mwasi azaka na kati ya ndako avandi tango atikalaka akoyeba ndenge nini ke mobali tango akendeki gauche akendeki droite akende kobota bana et puis la plupart ya mibali so baboti bana bongo na libanda babombaka alingi te mwasi na kati ya ndako ayebaki tango ye abimaki libanda abotaki mibali babombaka basalaka ngo lokola secret na bango mwasi ayeba te mwasi akoya koyeba ta mosumu na mokoma na 3 ans ta mosumu na mopa koma na 15 ans nde mwasi akoyeba ta mosumu na moko koma majeur nde mwasi anda koyeba parce que mibali mingi la plupart ta babotaka libanda babomba ba jeune na bango ba secret po ayebi ke nazala mwasi na ndako soki nakie kobota libanda kolukela problème na ndako nanga babombaka ba jeune na bango sauf que toza pe na oyo ezalaka ke mwasi moko babali yo tango mobali abali yo okuti mobali ke asa bota bana na ye tango yo oza kondima libala moko okuti mwana na bana mobali na bana 6 tango yo kondima mobali mwana tso pe na pete na mosapi okuti mobali na bana 3 wana eza différent donc ba modèle la famille recomposée ezali ebele ezali mibale soit okoti libala okuti mobali déjà bota bana alobi bana wana osangisi bango soit oza na kati ya ndako ya libala mobali ake kobota pandake boza na ye alors likambo ya kosangisa bana mpona nga ezaka devoir ya mobali nde ayebaka bana na ye atali elongi bilongi na bango ekokana sokomoni nenene sokomoni nenene sokomoni bilongi na biso ekokana bilongi na bango ekokana tango mutu mo ayembaka ke bilongi na bango ekokana bilongi ekokana nzambe nasala mosala sevi traité na providence nakoboyamba bacliente mpo na michel futaka ngai te la providence na moto efutaka ngai bo patiente moke s'il vous plaît oui allo voilà désolé naza mabo comprendre YouTube ezalaka réseau social ezala omo toyaka mpona kosolola et tout mais téléphone soki ebengi il faut nayamba parce que service traité la providence yango nde eza gani mpe nanga le client ya roi so client ebengi il faut nayamba bocomprendre bino mpe boza baroi parce que boza abonné na Elia Net TV boza baroi naza mpe korespecte bino yango nayabi ke je m'excuse donc faki nayamba téléphone ezalaki obligé nayamba mpo eza client fayika nayamba téléphone voilà ndamba nde ekolobaki bapapa normalement nde toza boye avant tokoma na bapapa na biso oyo ya poto mpo bapapa mingi ya poto baza irresponsable bapapa poto mingi baza organisé te baza organisé na ndako mobala na bango te bayebi ndenge nini kovivre vraiment vie na bango marital te na libango surtout te na la plupart ya bapapa tokola na mboka na biso na Congo nani oyo akola na cousine na kati ya ndako na bango te atombola mosapi nani oyo ayebi te ndeko na bango oyo papa na bango abote na lemba nani ayebi te ke ndeko na biso oyo papa abote na ozone nani ayebi te ke ndeko na biso papa abote na bandal papa na Congo bazalaki omona zwi mwana ya mobali tant oyo babimi na mwana mobali ya liboso tant bakende boye amemi ye na monga fula tant bakosola boye ayebisi oyebisa mama te oyo azali ndeko no mpo bana mibali bapesa bangi ngodi okuba sa nini babomba makamba lokola babasi te babasi baba baperroquet sauvage baperroquet sauvage bango surtout te mais la plupart babasi perroquet sauvage yango na babasi bazaka na sécurité babonga na sécurité okomona grand frère na kati ya ndako ayebi ke na lemba nazaka na ndeko nanga moko na papa bota ayebi ke na ma campagne ndeko nanga moko na papa bota azalaka mais viki aza mwana mbali ya liboso akoya pe koyebisa mama te abombika na kati ya motema ekufeleka na motema mais papa asalakisa yebise mwana nanga yo oza mobali oza mwana mobali ya liboso oza lokola nga papa wana nalakisa bandeko nanga tout peut arriver oyo bakozaka na bandeko na yo bazala quelque part wana nde papa babande kofonctionner soki oke mosika totele wana ndenge ya bikolo oyo kaka o bachi bango kutu ya soko boyi kaka bana na yebiso mukalenga mukazoza problème
Ce que tu as une école, tu as un ok na baluba, ok na batete la bikolo wana, bangonde ba champion. Ce qui a boti bana ne libanda. Po akitisona nukanda azona ni mwana na pesho ndoi. Oko. Aye wala kusoma na bio, ndimukule Elizabeth. Elizabeth nani? Abandi explication. Hapo sekete. Nenga zawa. Ndoi na yo. Mobali ayebine na solaka na mwasi na yo mona papa aye ni mama mwana ayebise mwana ko mona Elizabeth apeso ndoi na yo ndo yango abota maki kote mona kende ko tambola na za mobali na tambola ki abimi ya mwana yeli oye papa lobi bonga na autorité nyoso tu mama atabude asol kambo sala te okomona siko mama nde akoza siko makasi ya kobenga siko yo bana na ye ko vandisa bango keno oyo Elizabeth obomoni azali leki na bino papa nabi azali mwana ndeko na bino abotami na papa awuti na libungu na ngai te awuti na libungu mama mususu me boza makila moko boza bandeko ndeko na bino ye wana automatiquement bana pe bakombule te Elizabeth viens etika libongo bolingo yo bomona ka lupango baluba tala bana tala batonda okena lupango ba mongo tala batonda okena lupango batetela tala pona nini po ba papa wana bazalaka soki akia boti libanda akoyela mama bana akeya boti akoyela mwasi na ye bana akeya boti akoya na bana na ndako wana nde babinga papa ba responsable lelo mokile changer mibali ya lelo bakoma ko banga koya na bana koya ko yebisa mwasi ke na bote ki kotoyo bana bazako eza responsabilité ya papa na kama ka bandeko babwaka responsabilité wana epa ya basi ote mwasi wana na ndako aza mwasi mabe aosangisa bana te mais mobali mutakenda ko bota libanda mobali muteba ke na bimaki na Clémentine na bota kine mwana na bimaki na Lukombo na bota kine mwana na bimaki na Mambweni na bota kine mwana sikoyo oya azana kasa ndako akoyeba ndenge nini ke mobali bimaki na Lukombo bimaki na Clémentine bimaki na Mambweni akoyeba ndenge nini ke bana na bazaba na mobali na ye. Moi je pense que devoir ya kosangisa bana ezo wuta na géniteur na bango devoir ya kosangisa bana ezo wuta na géniteur qui est le père. Mouto aza papa yenda na responsable le premier responsable de la famille c'est le papa. Papa, oh, de gauche à droite, c'est lui le responsable de rassembler tous ses enfants pendant qu'il est encore en vie pour qu'il ne soit pas trop tard. Yendo ko vande moi si obali moi si obanga moi cité moi sa ko beta yote. Bana o moi sa ki ko kuta ezabana bas moi sa ko kuta. Avant obala ye, c'est d'office moi s'il faut accepter bana wana o ya kuta ni bala pe azana obligation ya ko accepter bango ka te me ya ko linga bango parce que soko lingi soso linga na makina ye. Tango aye na libala, moi sa na libala, akuti mobala azana bana aza obligé linga. Soko linga bana te mo linga pe mobali wana ezate. Pour kuta te jana mikumba na ye. Oye zala kapasi ezake mwasi na kati ndako libala zo bota mobali pa zo kende libanda zo kende ko bota esala ka mama na kati ndako pasi me pona nini sex nzamba sala ka mibale na boti basi na boti mibale mobali ke bota su libanda ezala kana moi pasi pour maman ndako accepter bana wana mais quand on est maman une maman doit avoir un grand cœur muto abinga mi maman ezala bota telo kwa za mwasi azaka ka maman. Il faut que vous na motema kaka nene ya kosa nini ya kondima ka bana. Mais la responsabilité elle est à papa. Papa ndaza responsable. Ceux qui attendent maman nda ko alingite bana yo boti pendant que bozana maman. Mobali aza obligé à convaincre moi sina ye pour moi sina na kati ndako andima bana asengisa bana. Mobali ndoko sola na moi sina kati ndako. Papa nde c'est le chef de la maison. Yo le président yandaku mobali ndako yebisa mwasi ke mama tozano na kati ya ndako na sina salimbeba na bimaki libanda na boti bana ngo bazaka bana na yo mama tango ko yoka explication pa mobali na malabo mo ya kitoko malaba moko ya bien likona ngo ke osomi mwa kimbundi osomi mwa bijou offrir moi c'est moi voyage okoki même ko kena moi c'est na voyage ko yebisa likambo bongo pour soi na bien organiser voyage moko boke bovandi na intimité bino mibale olambi morala moi c'est na yo moi c'est nanga na yebike na kati ndako tozana bana menga mobali no natambola ki libanda mwana bota mi mama mwana soka bota mi bazo sesuna libumuté nazo senga no accepter kaka mwana oyo ondima mwana oyo na ene na ndako ayebana na baninga ndimaye ayena ndako bayebana na baninga
Moi ça côté le cola tel na sabi amenga pe na voyage aseni motema kibo mama okumona kondima po to kende na suka na la bibo epona nini mwana moko alingamba abala ndeko na ye alingi abala mwana ya papa na ye anga bala mwana papa na nini papa na poto amemaka mwana na ye soit disait pas ya camarade et pas ya camarade kendaka mwana moko pe ya mwasi ayaka wana ndenge mwana na mwasi ayaka wana mwana ya mobali asepelaka na poto oyo ya mobali asepelaka na oyo ya mwasi asepelaka na mwana mwasi donc ezake papa bengisaka mwana na ye aye pa ya camarade na ye azupe na mwana ya mobali baye wana sans alakisa bango boza bandeko azopomba ka secret alingi bayebanaka yebanaka pota mibali ya poto sans autorité bayebanaka yebanaka kaka boye po après ya représenter kasa babenga o demi-sœur na yo nzoka mwana mobali ndenge bakende pa ya camarade ya papa ndenge akutaka fi wana atombaki amoureuse bakende anniversaire babini pas ensemble nzoka atombaki amoureuse na kotomba amoureuse basaki ba échange ya numéro ya téléphone bakomi ko se fréquenter na ndenge ya téléphone bakomi ko sola bolingwe koti bango koli mwana na pa mwasi ayebi te ke o papa ya kana ye ande konanga ayebi na ete kaza ndeko ne bakenda kokuta na pa ya camarade ya papa lukaka ndenge nini ya kosala nini kosala connaissance wana lokola bakutana ki deux fois bazi ba numéro ya téléphone bakoma kobenga na papa ayebaka te ke basaka nini babenganaka papa ayebi te pona nini po technique ne ya kosala ke bana bayebana et procédure na ye eza kitoko te procédure ne ezalaki mabe pona bana o bayebana. Alors ndenge ezalaka kaka moko mosusu papa bazobima na mwana akamati abranche téléphone ndenge ezalaka ke obranche téléphone otie bluetooth na voiture mwana moto azomema papa pokende kotika papa na salon de coiffure la petite abengi siko ya koma totiaka chéri coco akoma chéri coco. Allô, ça va? Je suis avec mon daron, je te rappelle. Oh, parce que ça combat solo papa tenez chéri coco qui t'appelait. Oh non papa, mais tu sais la fille là quand on était parti chez ton ami là où je t'avais accompagné à la fête d'anniversaire, papa tu sais c'est elle papa le binini jeune fille wana oh tokutana oh tobokutana na deux fois quand tokutana pas moninga na une fois bokutana ki deuxième fois bokutana c'est anniversaire yendo sepe na oui papa na sepe na papa skaza ki mai na makila anga piqué crise abi se garena na mupanzi garena mwana gare tant agare papa yebisa ngana jeune fille wana oyebaki avant ou bien oyebaki ka habite quand on est au premier jour na mona kaye deuxième fois que tu bina ki na anniversaire na sepele ki to échanger ba numéro donc na sepele na mon amoureux ye wana papa tu est-ce que bo daga hein bo oh non pas encore papa tu papa le maman papa abi papa pas bien le fils papa parce que ça doit papa na abi papa komekate mon fils omoni ndenge na memaka ba liboso pa ami na ngai po mwana wana na pa mwana yo deuxième fois beaucoup d'un anniversaire na bandaki ko préparer nzela pour na présenter yo demi-sœur na yo maman bi quoi abi aza demi-sœur na yo aza mutu oyo ko tshana motema pona bolingo te papa mais ce n'est pas vrai papa ce n'est pas vrai mais il fallait me le dire mais pourquoi tu m'as pas dit papa on s'est embrassé on s'est papa abi bon embrasser qui embrasser papa bizela non bon embrasser hein donc banga yambanga ya kolianga bambanga yambanga ya kolianga bambanga papa lobi bo mbanga papa bizana est-ce que bolongola bilamba oya muni est-ce que bolongola bilamba bokende kina est-ce que bokote kilié sacré mwana loba mwana abi oh heureusement to koma na lié sacré mais to koma déjà ba amoureux to koma kobima ensemble et tika la kibiso kaka to koma na niveau oyo papa yozo kanisela ngonde niveau na to koma kite mais to si to liembanga to si to s'embrasser to za déjà na ba sentiment to kakinde to banda ko préparer to tala ndenge ni ya ko solo po na kende confiance ye papa bi le bas ya solo est-ce que
Non, papa, pour papa, pas bien moi, papa, papa, dis-moi la vérité. Est-ce que bilango kota qui témoigne, n'a pas vérité? On a habité papa kuna, na timolina nous, na tembelete. Mais mbanga to sutolier, to za ba mourir, to sa makambo bilança, sauf kakawana. Heureusement, la fille a se retenir. La fille a linga quitté à l'obi non. Avant de comme wana, il faut se fiancer nan. Ceux qui to sali fiançailles, c'est mané to kolia mbuma nelanga. Le quoi na to sali fiançailles était, moi to lia mbuma nelanga, ezate. Taleska chance koi. Moi to lia mbuma nelanga ezate. Taleska chance koi pour mbuma. Papa eko avoir habité à sa demi-sœur na yo. Tina memaka yo wana première tour na ezaki pona luka ndenge nini akoyebisa yo ke oza na demi-sœur. Mon ami, mais papa me fallait yebisa nga ke na demi-sœur. Je suis un homme. Mon ami, mon ke mon bal, je suis un homme, fallait me le dire. Sikoyo, et komi kilo. Papa siko po yebisa na moi si. Que moi si. Moi mbala bi papa, ozo obligé. Il faut bengo yebisa ke za demi-sœur na ngai. Il faut donc papa et qui est difficile. Difficile. Ben saka mwana na ya bota kote mususu aya pa tonton anniversaire ayina mwana zaka na ndaku mwana yo pe wana ayebi pete ke mwana za mwana ya papa. Ayebi te ke o aza mwana papa oyo. Non. Amonika ke mbala moko bakutanaki ba fika neza na garçon basala li moi deuxième fois. Babini yaki anniversaire, nous avons besoin d'un numéro de téléphone. Pour que nous ayons 2 fois dans Dakouana. 2 fois que nous ayons dans Dakouana. 2. Oyebi po yeba mutu ke o azabo, il faut passer une présentation. Okomo na mutu sana mutu sa présenter yote. So mutu a présenter to ke o aza intel, oyeba te ko aza intel. On a peut ah bonjour, bonjour, bonjour. Et ça là qui c'était bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Papa présentait que la fille, on a été pour ça présenter que c'est mon fils. Aza pas obligé de présenter, ok, c'est ma fille. Mais c'est là qui présentation t'es. Parce que ça représentait qui, oh, c'est mon fils. Fallait présenter oh fille, ok, oh, c'est ma fille. Papa banda ko kanene wa sala ngwa linga kinanu a flasher ba mona na. Pour moi le bossa ba mona na ki mukie, ba umela kité. Donc première vie na bango, parce que 1 heure de temps ensemble. Papa zo so ana camarade na hier. Moi, les soleils qui n'ont vite fait, papa, qui me là, ok. Donc, yo mona mobile do yebi oaza papa nanga. Mwana mwasi oyebi oaza papa nanga. Mais oya ye oyebi te ki oaza mwana papa, oyebi pete ki oaza mwana papa. Pour papa me fasse la présentation, papa sala ki yango ti. Deuxième fois, anniversaire. Papa qui est un garçon na ye. En plus, bah jeune, on a zebi sabino bazami kolote. Le petit il avait quel âge? 21 ans. 21 ans. Mon mobile 21 ans. Bah jeune, oya moi si 18 ans, oya mobile 21 ans. Moi nous à moi si côté ba bote, et puis bana papa na yanda côté. Abo ko makaipa ya mama na ye, avanda kana mama na ye, et puis bana papa na été. Ba maman mususu soki aboti na mobile za bana na ye. Ko yipsa bana ke papa na bino na boti na ya zakana mwasi na ye mobulu kanga papa bino to kabwana parce que eza mwana mobali oyo ndenge bakabwana na mama donc bazate papa aza suna bolingo na mama mwana te babwana na bango bakabwana bazaka na bango te ke bana bolingo sila déjà mais papa maligonse ki karake bakuta ne pas camarade na ye wana po azo mwanzela ya kosa nini kosa na présentation mais il tournaki mabe. Garçon 21 ans, la fille 18 ans. Fille yebi papa nae, que c'est mon papa, yebi que c'est papa. Mais t'as la seule place. Moi, il a dit, bonjour, bon, ça va, vous allez bien, bonjour, vous pesani. Il faut présentation salama. Papa a présenté que oh moi nanga, oh pe moi nanga, non. Présentation est quitté. Heureusement, malaki mbumate. Webi bana mikiba wele la kambumate bani kol muto wele la ka bana mikiba wele la kambumate so coup de fil ne sona kite ke papa za na kati ya voiture ce qui sona te papa mona bluetooth amona pe kombo ebimi na nini na téléphone à mwana bana banga ba ko musika bana banga ba ke ndoli mbuma tant banga ba
kutoke ne fiancé ou que fiancé ndota ke moi nazo bala ndekone ya mwana mibali bino ndefu bosangisa bana bozala na courage ya kosangisa bana vanda na mama solola na mama na libanda kuna na bana 4 na libanda kuna na bana 5 osolola na mwasi na yo ceux qui bazaba no botaki avant problème ezate mais ceux qui bazaba no botaki pendant que ozanda kwa libala ezaka difficile pour moi ça accepter lamba mwasi no malembe jusqu'à ce que moi ça kondima tant moi ça kondima vandi sa bana na yo sala lokola moi fête moko boye mama na kati ya ndako ayambi bana kena ko présenter yo bana bango yeyo responsabilité oyo bat bolinga ko boaka mama ndako anga be ye mtu fase ngisa bana non papa mtu asa la première part kamba ko sengisa bana aya ko expliquer na mwasi na ndako soki mwasi na ya boy wana mwasi akomi mabe mais mtu fo azwa na initiative eza mobali nde fo azwa initiative wana ya ko sengisa bana na ye bokolo batala mususu ndenge ni mwa mosabi c'est bonjour papa biso ba kongole to zaka bongo papa muninga zaka papa bonjour papa entel bonjour papa to message sa bana bongo oka tonton wapi biso na propre tonton ba tonton te to zaka na papa et puis mwana oya mwasi papa akoli na papa te akoli na mama afandaka na papa te papa botiye ninga botela ki wana moi mukena mama bakabona kola na mama na kola azape proche na papa te ke au moins moko bazaka proche na papa non moi na yebi za papa na nga mais baza na affinité moko te na kati soki ndenge nini non alors ba papa ndi baza mingi mi ba irresponsable soki ba famille composée soko kovanda malamu te responsabilité bu chose pa ya ba papa yeba kovanda sa mwasi na ndako solola na mwasi bien akoka koyamba bana yo boti libanda akoka koyamba bana oyo yo boti libanda mwasi moko te lobaka kezala Marie mama Yesu mwasi moko ta kovanda ka boye abisa manemba na ngane eza boya ngana zo initiative na osangisa bana po biso ba mama tozana na mozwa na biso bon naturel ezala kati na biso mwasi moko ta vanda ka hote papa ngana moni yo boti bana ebena libanda na sangisa bana vous nous le ba mama kongo vous moi c'est mon côté pour ba mama to kama zuwa na biso nezanga ate na kati na biso soki nde papa zui autorité na initiative ya ko fandisa mwasi na ye ko yebise ke bana il faut basangana bana il faut ba na ndako bana il faut ba yebana mwasi asaka ni mwasi akitaka atosali mangungu pona bolingwa mobali ukomona mwasi asaka ni akitaka ayokeli mobali na ye ayoki mobali na lobi afunguli motema yambi bana asangisi bango ba papa bo sangisa bana ya très important pourtant uliwe yaka elobaka te ezana bana ebele balela ba papa na musika papa akufi mwana na mama moyeba ke matanga ezate po mama ndako atikala koyeba te ke papa abota quelque part mwana azolela kaka na musika eza pe ko rendre bana mauvais service eza mauvais service donc maman ozana kati ndako soko moni mobali avandisio asengi na pona osangisa bana za motema bo mama bana o kutaki mobali asa bota na o mobali aboti pendant que boza ensemble salaka ki naza mwasi naza mama ndima bango bana bazela esika moko po mukolo liwe ya kilobaka te soki papa na kufi azala bien entouré na bana na ye bakoka kolela papa na bango na kimia soki yokuti mwana ya mbanda bokola malembe bazuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokola mwana yo wana zanzembo ya lombo makiadi. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusaku muna zabadi mshime bala betbons. Bisous. Bye bye.